Woo! My gosh! Wow! Woo! Oh my gosh! Ah, bombardaka. Là, on a toi qu'on patienter te libérer là. Wow! Nalalaki. Mwana nga bengi ngai. Mama ya kotala. Nakati kuna bazoganga bandeko emotion. La bimisi bana. Moya ko filmer ezate na lamuki na pongi tala bana. Basanga ina bana na nga kati. Oh kolo. Oh là là. On a émotion. Oh kolo. Biso ba parents ma ouais ce qu'on a mon coloté. Eh. Oh kolo. Bana bazole. Tant on a zonga pour la deuxième fois et na yebisi mwana nga mukolo abenga la police. Ndetanga bengi kola la kate ba rapidement. Bana pe déjà na mikoti la ba on ndaku na ngai. Problème kweli mutu. Mutu aza lokole katana. Mutu aza loboko katana. Mutu aza soki ndenge nini. Kofinga yete. Oyebite oyo nini yelaki ye. Tango zo finga ye lobi na yo yebite. Hein? Tala lokola histoire oyo lelo. Hein? Tala lelo toza vraiment na problème na quartier biso nyonso. Bana bazui grâce. Bazui grâce. Parce que nabimisi bango. Yes. Oh. Gracias. Ya tell Madora. Tell Madora. I said tell Madora. Yeah, go. Hopefully the mama, she said she's on her way. She's pregnant. Oh. Mama coming? Yeah, she's on her way. Yeah. Bana na seguraki bango yoyo babimi sa mama fia poteza pasi you go eza pasi kokata pongi koke musala kotika bana pona oluka mbongo ay na sima nango soki ndeko alobi mbongo esate ay bokandi kofinga na mutema bozolo ba mabe ko ima botala ka oyo babiso tozana ba papa bakufa tozana ba parents sur place tala na mawa bana bakei mama azoya awa nakomi na problème ba question na kangai ya bonjour na bande konyoso ezanga abino sandi affaire bande ko événement o eleki eza na Isa na Amérique na Kentucky de commencer à kendaki musala oh là là na pasi et apprendre biso mambe belé quoi akenda musala tiki bana na ndaku ngai pe na lalaki parce que na utaki musala na lali namona mwana nga bandi ko ganga mama kuna bazoganga kuna na ndaku bazoganga bazobeta ba vitre bazoganga nde na bimi na pongi na sutuki kutu donki na miyebi kutu te mbala moko na kati kuna na soki s'agit sengela ki tozika tonga tosika biso nyonso surtout ezalaka na eloko babengaka gaz ezalaka wana explose yango wana bomona na nsima ebanda ekopela na mikoteli mbala moko na zwi bana na ye kokotisa bango na ndako na nga e na izongi lisusu pour la deuxième fois na vérifie soki mwana moko atikalaki na kati ya ndako namoni bougie nazwi bougie yango na bomi et après nazwi deux computers ordinateur na ye nango parce que na boyaki kotika computer ezaka na mambo ebele yango kaka eloko na gardelaki bango e bauti ko récupérer yango na pesi yango na mwana mwasi aye kobeta porte
parce que ayaki kointerviewe nga e na zwi kaka de eloko oyo nabombaki na remettre ye déjà. Donc bandeko na nga toza awa tomeka mpe kosala programme ezalaka bien soki tozali na mobali kobongisa air ya musala soki musala mobali aye yo okei po bana batikalaka bango moko te vraiment. E biso baparent tokwelaka makambo mingi yango wana tobendaka matoi mingi bandeko baparent papa mama omoni bana nde batomba ba victime na pasi na mutema outi Afrique oye na mobali na yo alebokabwani mama azonyokwama azosala ye moko mutu atika na bana za te. Oh merde. Divorce esalami mama ka mutu atikali na bana azokose demerde mpo na bana eza pasi mingi. Mbote na bao balinganga lisusu na bao balinganga te mpo naza pe émotionné naza vraiment prête te ya kolobela vraiment nazokoka te mais quand même na partager po bandeko toyeba bao baza na posa ko divorcer boyebaka oyo bozosala mpo na bana un jour ekofutamelaka bino mpo masolo oyo bana bakobosanaka yango te. Papa Fabio Mayingi mobali ya mama Nanou, je vous aime bien. Tozala toujours unis na ba couple na biso. Bye. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, tele mabondela, tolo na se.